ntango fali asungaki ngai na apesanga mwana mbongo tana obala na ganga kite na sala ka publicité na komika na Facebook. Sala onde nini so vandi na je parle de Fali. L'autre fois na mutuka moi vidéo moi sala ki azo yemba ngai moseka. Je ne sais pas ce qui au talarango pe azo yemba ngo pena profondément et puis emporter vraiment azo yemba ngo tango mona ki ngo sala ki onde to so la kana ye abenga ki penga ye abi mutu na nzambe na sayilo mo boye oibi nzembo ngo za rape ya bisote ezaka nzembo nzambe. C'est l'inspiration de Dieu. Ce qui a se retrouvé qui dans Nzembo wana, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait touché dans Nzembo wana pour ayemba. C'est une sémence où il s'est mamé na katnae. Tam sous conversion na yeto décision na ya kusala musique nzambe kutana Nzembo wana ibi. Le bate basala Nzembo zo sala makambu koto yo kisi zo sala non. Non. Wana bo sala bo servir Nzambe ni. Na otoloba pays et comme ko sambela banda fatia yi ngana lobi bongo sana ngashike moi Kabila zalaki atoloba iboy ngana loba iboy te tam Kabila zalaki je ne me retrouvais pas on a ko balanga te eza ngoli so bando ke no kutana kuna rien bando se retrouver raté na kenda kapete ngana na kenda rencontre moko te Kabila benga ngape na kenda te mali manzimu mususu ndeko mo poser nga question awa nzembo moko utulika na TV moi si moko fille moko pazo imba mikolo nde sali pa polémique ngai pena na oke on mabe bon na osa ndeni na bisa ki sero na bisero benga ngai to solola na pesa ki numéro na TV azwa ngo abenga pete nzembo moko ba izo basoki bomelanga moto soki nga petit na yo ozomona. Merci partout à travers le monde bandeko balandi bisika bozwami sengweza makasi ya rozala liboso na bino pona ko présenter les bino émission ya tango ya lelo o tozui frère na biso José Nzita o azana biso a ko répondre na biano na biso na tango ya lelo. En tout cas sengweza makasi bino batu bolanda biso. Encore une fois merci. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabino Feza RDC Bozala Jamais de si. Papa José, bonjour. Bonjour à toi et bonjour à tous les internautes. Nous vous aimons. Même à ceux qui ne nous aiment pas, bon, on vous aime toujours parce que Nzamba Tindi Bisoto Linkakaka. Donc on n'a pas le choix. Nzamba Pambola Bino et on est ensemble. Merci beaucoup Nzamba Zopambola, on est vraiment ensemble. Papa José, Boni Moussala et Zokenele. Nzamba Zosa grâce, Tongo Tozola Mukangolo et Zobakama. Et après si biso journée, c'est qu'après si biso Makamba journée on est là. Ce qui a quitté Tongo Tola Mukate, mais le col a sepeli Tola Muka, c'est qu'il y a un projet à bien pour Nabiso Mukonalelo, et on te Pambola. Avant tout, na linga inoto banana na masolo ya Résurrection album ya kitoko makasi au salela ki peuple dédié toyoka ki yango mais to mona ki mwa kokoso na côté ya promotion kokoso wana to ko yebezali na niveau ya nini parce que album ezali kitoko makasi comme on appelle surtout na chanson promotionnelle au pesaki biso bandeko vraiment bazala ki édifié à travers chanson wana nini sali ki promotion ezala mwa kokoso. Non mais tout ça un problème dans le monde, hein. Pandémie et bomi, hein. Depuis décembre, tu me sais quel album, tu es bagité que en mars, pandémie au Koya, tu es bagité que tu es confiné, tout ça. Donc, tu es mis en décembre, non quoi que tout si ça décembre pour janvier, tu as une vraie promotion en février. Tant que tu as démarré la promotion, on a boire quelque chose na ba trace, après na zonga siko pour na continuer na Congo mars mbala moko bakangi confinement. Atayo moko. Bokende nini? Ok biso na Congo wa tuzana na bitida kusomba nzembo na streaming te bakoko ba mama na biso batekaka ba pondo banini so yebise streaming akotuna elaxini ozoma yebi même pas que basomba rapé nzembo na internet ozomona na poto et kende bien bat ba osomba na poto bat ba otana na YouTube bongwa batu so na téléphone ya oya nini ya koni ya mikitisa nzamba tombola yo jamais emonisaka. Alors, à Romona, YouTube, tout ça, na ba moment où tu vas na kata confinement pendant 5 mois, ba ta poto de ba bénéficier. Ba ta Kinshasa alo babano amike ya Congo oyo ba misu ba papa ba téléphone Android peut-être ba zuma grâce wana. Alors eloko wana bonga katango obimisi mbala mo ba CD. Popo na biso wa CD kaka. So CD te kamite ya loko wana talbo mebimite. Voilà. Alors on to bundana ki to misa CD na tindi CD na Chine ye mais ye kukuta lisusu blocage lisusu ya ba couvre-feu ya ba nini. Toza obligé ya ko se soumettre
na ba ordre à l'état et evandi toujours na malembe so ba deko balongoli couvre-feu tozongeli ba makambo normal et te makambo bandi koya pour mbongo ebongaka album so ozosala yango ozoteka ntango mbongo ezokota yo mpo ozokende otika na télévision ozopesa bato basala promotion mais soki oteka te et okende osala promotion na mbongo nini alors que na minute après pandémie tout le monde alelaki bakesi nyonso ekwei babiloko ndo yaki na ndako ekwei mwa bambongo nyonso tobomba mbona koin edindi tout le monde mosusu basala bacommerce elali oko imaginer un peu donc pandémie est liée pena makambo ebele il faut se kokondima yango. Oui, pandémie elle a ici makambo ebele wana tokoki sala nango kutu ata débat tomoni makambo ebele ndenge fonctionner penate et bloquer les biso makambo l'homme propose Dieu dispose mais par rapport ya résurrection kaka tomonaki ba chanson mususu ba clip nango nanu eza lancé te ezali déjà esalamaki to tozozela kaka makambo nyonso esila soki ebimi yo moko yoka mosusu ba résurrection wana yango wana résurrection nzembo ya résurrection soki oyoki yango yongo wana penake no mama na nzembo mais tozozela mois de mars avril là si tout va bien le gouvernement peut asikaye tout la ndenge kovanda pour vendre sa makambo nyonso parce qu'il faut se dire na mboka na biso ezaki pena moni donc tozela tofungama bongo mutu na mutu ayeba ndango sala mais na promettre ba na nzambe mois de mars avril en tout cas ba clip nyonso oyo na mtu salite 9 clips etikalaki to silisango pour to boka siko promotion na ba chaîne de télévision na YouTube pour découvrir pe banzembo wasika. Je pense que vous allez plus aimer. Ouais, nous allons plus aimer et bah difficulté ni okutanaki nango pendant l'enregistrement ya album wana ou peut-être même sous lelo soko tali olobi soki nzambe te peut-être même sous tokomaki na niveau te. Ah mais oui hein, faut se dire que musala nzambe ça na ba difficulté énorme je te dis. Moi na moko te ya nzambe sala makambo nzambe comme sur les roulettes azate et ko sala msu epesi yo lali moi pongi metango etombokela yo oleli parce que le diable est toujours là. Le diable n'aimerait aucun jamais que musala nzambe sala malamu. Yé musala na ko empêcher évolution ya musala nzambe. Ayebi bien que soki bana nzambe ba bongwani miteme belé, il n'aura pas de client. Alors ba biso to koma ba cible na ye lokola tozote ya nzamba to ba bongola mutema, nous prêchons l'enlèvement, nous prêchons le retour de Jésus, tozotalisa bana nzambe bomoi, ale to kozala emete. Tozala emena satanate. Ozo kansani ozo ozela ozwa soki nini ba meilleur non le meilleur nzamba kopesa yo par rapport à lui mais kozela ngote na makambo ozo kanisa non parce que le diable est là, la Bible dit il rôde tout autour de nous comme un vol et comme un lion. Et heureusement qu'il est comme un lion parce que nous avons le lion de la tribu de Juda qui est Jésus-Christ lui-même. Wande ce que ça la rabiso elengi makasi parce que lui il est toujours comme il est copie mais le véritable c'est Jésus. Voilà ce que ont rassuré biso moi moké tango vandi bozo rassuré biso totalement plutôt le moment moké mais totalement que Christ est notre espoir et notre soutien et notre bonheur. Oui, Christ est notre bonheur et est-ce que ezalaka mo vandi bozo tala musala na binonde bosala rango na bandeko mosusu komona o basala rapé musalo oyo ezanelo moso vandi otala pena ozo regretter ou bien ozo lobake bandeko oyo bazo sala musala ndenge longo banité ndenge sengeli biso to sala musala. Koloba bongo mingi na télévision ya omalako anet maestro on dirait yondo yebi mingi koleka batutu soki na lobi bongo par rapport ke omona ke baninga musu bazo betiso mabaku po sala musala non bon peut-être ça nde baloba muyaka moko afingisa bayaka nyonso par rapport ya musala na bino otala pena musalo pena nde ba sacrifice na sala ka pona arriver boye omona ke na tongo vandi na télévision bi otali bandeko musu ndenge bazo salela ngo ozomona pena ke mabaku bon pas ces aga pour battre bandima conseil difficilement oya ko mona ya sali musala obengi opesa ye conseil et donc tout baka feedback ezala raté alors lokola tout le monde a yebinaye tout ka yesu ye moko sunga mais nous continuons à dire la vérité ngai sifona yembango na ko yembango advienne qui pourra oya ko yamba yambi ya ko yamba te bile zo sa Paul zo sa Timothée abi mon fils Timothée prêche la parole insiste dans les occasions favorables ou non prêche la parole ça dit que Paul azo sa Timothée tel banzambe
à insister. Ça veut dire quoi insister? Et ça pour Moutoumoro Boazarata têtu, a eu un jour que la parole de Dieu est prêchée. Pour mon colorant, la Bible dit, à Olaxabis au film, on ne t'avait pas prêché. Souvenez-vous, hein, dans Makambo, nani, à Kenagi Naokutana, nani, riche, à Kenagana, Saint Abraham, à Moni Nani, et Mobola Lazare. Kuna batei bazali o te zong sangai te o zonga te ba baza kuna baza donc ça dit tolinga e commander ngwana te so ko zo remarquer que ozana mo défiance ba défaillance na musala nzambe lukaka pere moko ozongi ozana ba consultanta ngazana ba consultant nga mon pasteur c'est le premier consultant j'ai beaucoup de pasteurs que je consulte avant na bimisa banzembo na ngai na yokaka ngona ba pasteur na sali ba débat na bango parce que ce sont des chansons o ezo me malobi ko pa na bato soki bimina ba erreur et osala biso mabe nous te reprocher na erreur et osala mabe tu dois contrôler ce que tu dis et ce que tu es en train de véhiculer comme message très important mais bon pour na bato mususu ayemba na ye azu asangisi na ye ayembi malemu manzi mususu de comment a poser une question awa nzembo moko utulika na TV moi si moko fille moko pazo yemba mikolo nde sali ba polémique ngai pena na oke on mabe bon na osala ndeni na bisaki sero wana bisero benga ngai to solola na pesa ki numéro na TV azwango abenga pété nzembo moko ba ezomba soki bomelanga moto soki nga petit na yo ozomona eloko ndengo wana neti kovana na TV bona vandi na bana nga to ta eloko ndengo wana excusez nga na ozape na okende musika te po anini te sincèrement na lingaki ko reprocher ngo na télévision te na beti lisolo po tuninga ta on atalaka na TV babilo ko na mona ka ba désart somona j'ai donné mon numéro à cette sœur là nabisi sœur benga ngai je ne vais pas parler de ça à la télé mais je veux que tu m'appelles s'il y a possibilité na reproche to pesa moi tout ça ba reproche to koyeba ndé to kolobela ngo mais to enseigner yo moi moké ndenge ni okoloba nous sommes là 27 ans de carrière toi bambiaka nous avons des choses à vous dire mais bon donc là bala bango balolendo mutara na ndengaza atikala na ndengaza voilà donc là on a koloba et amala moza tout est à Yesu parce que maloba ni sur le moment nzembo wana ce ne vient pas de la Bible ça c'est un nzambete nzambe photo zo mes références bibliques soka la singai côté nini mutu mo azoloba na Yesu ke na petit na yo bomelanga mutu apesa soka verset soto moni verset wana nde tondimi voilà ebele ya bato tokoma mona lelo mso na ba inspiration mso na ko s'emporter na ba adoration mona yango ezomema mo babiloko mo ya bongo adoration faut ekokana na maloba nzambe tout ce qui n'est pas comme soubasuma la parole de Dieu n'est pas adoration adoration faut ekutana la Bible nous appelle la femme de Jésus na adoration na ye amoko ebisa nzambe yo nde fufu na ngai bon je sais pas yo ozo reprocher ka ser wana neti moto tu sala bika nzambe yo nde fufu na nga d'une part côté wana texte wana yo ozo validango nani ayebi eloko akoloba alobaki ngana osepela ochele micro moto yango aloba pourquoi alobi fufu na ngai yango nazoloba un bon adorateur se réfère dans la parole de Dieu tout le monde ba aller moloto ba adora tout cas koyoka ba biloko ndongo te jamais pour azali ko adorer na ye na kati na maloba nzambe ba benga biso mwasi ya Yesu oh la femme c'est elle qui est censée connaître bien son mari ndenge la kana mwasi na yo na mbeto so mwasi na lobi ba laksi ba makoloni so mibale ba filmer ka makolo pamba ya ngai na ya yo mwasi na koyeba liko na yo parce que ayebi na lidodo ezanga na gauche awa ayebi tamso koma awa Fred ayebi tango otala olikola mbali na ngai parce que aza mwasi na yo ça si l'adorateur ne sait plus parler de son mari convenablement si l'adorateur ne sait plus adorer son mari convenablement si l'adorateur ne sait pas présenter son mari devant le peuple convenablement amilukila kombo il n'est pas la femme de Jésus en face à la mwasi pour le mobali malam or batbazo zela koyoka epai na biso la révélation de Fils de Dieu pour baloba oui et amen voilà. Oui, frère José, utoloba tout à l'heure avant bimisa banzembo na yo consultara ba pasteur na yo na ba pasteur mususu mais face ya comportement ba pasteur mususu komona mona pasteur azoloba ga yaza warrior pasteur mususu azoloba ga no yaza goloa face ya biloko wana tango consultara ba pasteur wana ne me dis pas que non
aux rappels temps à aborder sous pasteur azo mi pesa déjà na mokili. Non, on a tendance à moto la paix à mon aspect, à réflexion, position ni okopé sa pasteur yo yebi. Bible zo yebi sabiso il nous faut dans ces derniers temps demander l'esprit de discernement. L'esprit de discernement afin que nous discernions ce qui est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Voilà, et oui, ça va dans mais kaka les camboza que tu as connu kalukate mais ça les camboya ko discerner ça veut dire ce qu'on vandi aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu. Soyons comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret étaient, après la prédication, ils rentraient à la maison vérifiant les Écritures. Ça veut dire ce que tu viens de me prêcher à l'église, ce que tu me dis à la télé, na vérifié à la lumière de l'Écriture. Ce que tu me montres, na vérifié à la lumière des Écritures. Si ce n'est pas convenable, je n'accepterai pas. Voilà, ce que je dis à Congo, tout comme babi yamba yamba. Babindimandima, tout comme fanatique, plus il y a des pasteurs qui sont fanatiques à parole en Zam. Voilà ici que les pasteurs peuvent basala ramabe, moi batika ezate pour ana bafana na une église. Pour ata bokena bino par rapport nous zolo bakena bafana biso ba to comme ba fanatique ba pasteur to comme biyamba yamba na ba passage ya pasteur Denis Lessi. Michasko na place na biso bandimi. Ça vous arrange? Non, je ne suis pas là pour corriger le pasteur. Hein. Pour corriger le pasteur. Je ne suis que... Oui, je comprends. Ouais. Voilà. Le droit chemin, c'est ça, on peut s'assurer. Je ne suis pas là pour corriger. Je ne suis pas là pour critiquer. Mais je suis là pour donner la parole. La parole dit. Demandez l'intelligence à Dieu. Il vous donnera l'intelligence. Demandez la sagesse à Dieu. C'est lui l'auteur de la sagesse. Il vous le donnera. Quelqu'un qui est sage, qui est intelligent, qui est rempli de l'esprit, discerne devant la télé ce qu'il faut écouter et ce qu'il ne faut pas écouter. Voilà la réponse au Yotuningai. Parce que quand nous avons l'intelligence de l'esprit, frère, il n'accepte pas tout. Ça, c'est une réponse pour les enfants de Dieu. C'est que papa Denis laisse peut dire, et à la peine, ça même t'attendait. Et à la paye, mon moutasali. Tu n'as pas bar. Yokaya. Et à la peine, ça même t'attendait. Par exemple, et à la peine, ça même t'attendait. Et à la paye, mon moutalobi. Mais mouto a moulu mon santo en Zambe. Bah, oui, c'était. Ça, ce n'est pas Dieu, ça c'est Dieu. Donc, et l'autre chrétien, est-ce qu'à l'obi bien? Quand tu dis à l'obi bien, on appelle sur réponse au Isaïangote. Comment tu es pour qu'une erreur? Non. Qu'est-ce que toi tu fais pendant que on a mouki les autres boy? Yo moi en Nzambe. Tu te bornes seulement à Rotala par WhatsApp, par Facebook. Na nouvelle. Ma bende siko ya ba chrétien ngwana il ne vérifie plus les écritures ba vérifiera sous écriture te ba lingaka sous écriture te ba linga sous kotanga bible te OK tout ezana biblia ba réponse nous sur tout na ba question oyo ba na nzambo baza ya solo ba na nzambe soka va na TV boya koyebi so ça s'il est de Dieu il n'est pas de Dieu ça c'est pas Dieu c'est ça l'esprit de discernement frère. Ce n'est pas que kolega na TV koloba yazamabe non, bataka mutute, ba présenter la parole en Nzambe. Tant qu'on présente parole en Nzambe, c'est un miroir. Mutuna mutua la parole, a commis la miroir et la parole. Attends, est-ce que je suis conforme dans le miroir ou pas? Est-ce que c'est que Nazalibo ils ont présenté reflet nangai? Je peux sortir comme ça, n'a pas poutre dans le nangai. Voilà l'enfant de Dieu. Donc, à la Bible, l'Apocalypse, que c'est lui qui fait le mal, continue à faire le mal. Que c'est lui qui fait le bien, fais le bien. Telle la conclusion de l'Apocalypse. Car le maître de la moisson arrive. Il y a Akabola, ce qui est précieux et ce qui est vil. Akabola, ivraie n'a pas blé. Voilà, le moissonneur arrive.
Nous ne sommes pas là pour moissonner avant les moissonneurs. Non. Non, non. Nous ne sommes pas là pour moissonner avant les moissonneurs. Mais les gens avertis, les enfants de Dieu avertis, ont l'esprit de discernement. Bana maneti ya molimo. Maneti wana. Soko lati yango ayibi omona oya mabina ya malamu. Il sait dire amen à ça. Il sait encore refuser amen à oyo. Donc ça veut dire, le temps est venu où on n'enseignera personne, la Bible dit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui nous enseignera toutes choses. Voilà. Merci beaucoup frère José Koyo Kayo na moi local nazo assister na prédication mobe. Il vous arrive aussi de fois ya Rolobagano na sa l'église ou bien na sa la moi ministère moro pour encadrer le peuple dédié. Bon d'abord et puis ça nga kanda au sala ministère. Non, on kanda makasi. Pour ne pas on kanda. Parce que tout le monde n'est pas appelé à tous à la ministre et Nzambe. Na yemba boyo yo kotuna nga question lelo a apôtre na ministre Nzambe te pona za moyembi. Na sala ka ministère service. Je ne suis pas un ministre d'autorité. Il y a une différence entre un ministre d'autorité et le ministère service. Le ministère service, ce sont des dons que nous recevons où nous exercer dans l'église. Les dons de parler en langue, des prophéties, de chanter, de tout. Nous remplissons un service dans l'église. C'est un ministère service. Mais le ministère d'autorité, c'est le ministère que Dieu lui-même, dans Éphésiens 4, où il y a des gens qui sont captifs, à sali bango ba don dans l'église. Papa. Et là, on a un sacerdoce. Ezali sacerdoce ya Nzambe. Je connais plusieurs personnes badinda bakufa na sacerdoce. Moni bana Lévi bakufa babeta na Nzambe. Ya bango uza asimba d'alliance akoya kufa sur place. C'est-à-dire toza obligé to sunga Nzambe. Nzambe basungaka ete. C'est Dieu qui nous aide. Nous, on ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas être à la place de Dieu. Zambé le collabon, na umeli mingi na koyemba, na changer musala. Non. Tu peux changer musala te. Muta changera mutu musala nzambe. Et puis à changer ta paix, ça musala déjà avant. Donc tu avais le travail là, mais tu ne te découvrais pas. Au lieu que se découvrir après que aux alaka pasteur. Après. Tu vois, tu étais déjà pasteur avant, mais tu viens de te faire découvrir après. On comprend le Congo? Donc là, on ne peut pas devenir pasteur. On ne devient pas pasteur. Mais on est choisi et établi pasteur. Il y en a bien qui ont kanda. Kanda, il y a une question comment pasteur mukoni. On comment pasteur. Donc il y a bo supporter na sani na na zalaka ya koyemba na yemba nano na yemba na pour so nzamba ina comme pasteur. Dieu va inspirer mon pasteur. Dieu a o lobelo pe na ndoto neti je poyo mto tunga question comme so kende boy kendo yebisa José Mbangu kuna na bengi et puis ba indice monana ngamona o sentir bena keno na komi na nzamba obenga ngane lo mususu a obimelanga pe o yebisa ngai na bandoto na mbatu na balabala. Dieu peut faire parler un fou kobi magali banda porte no mutali boma monga temi na otalo na porte José nzita yo nganza mena zo bengo bandote ya zo lingate nzamba ko bano bongo osoki na ndako mamo wandule Nzambe limbisa ngai na zwi Bible mbalo na ke. Comprendre? Alors faut tout na bato basali ba prière bayoki nini eloko ni bayoki po bakomusa la prière bazwi nini eloko ni bayokaki soki bayokaki eloko te dommage mais soki bayokaki eloko gloire à Dieu. Voilà. Merci beaucoup. On ne peut pas terminer cette émission sans to Megakotu na Maramoya Mélodie du ciel. C'est le groupe Oyoza responsable nango. Boni Basangwa Mélodie du ciel et les différentes activités. Sikoyo Nini Obozo Sala pendant ba moment ya Covid oyo. Est-ce que ça na ba biloko Bozo Bombeli ba peuple dédié par rapport na ba différentes kilt ndenge ezalaka mso ba sollicitation ezali bokenda kolie sabiso bato to mesana ko consommer bino. Sincèrement, toujours bongama. Dans mes soga sungi, tu vas mois d'avril, mais toujours la kabato, ba clip asika. Ba kamboza ke okangama bande ko bateni sur liberté. Et ba kembongo pe ezomona na te. Nous cherchons l'argent pour tout ça ba clip, pour tout ça ba clip. Et ndé yango moni freiner biso parce que nous sommes nous-mêmes producteurs de nos produits. Alors pas supporter biso. Ba pesa biso tant to bongama.
toluka mwa mbongo mpo tosisa baclip topesa bango. Donc projet toza na ya monene eza kosisa baclip kopesa bango na mois de avril ou mai awa. Mais entre temps la production scénique, la production ya église toza na biso tozobeta beta na église babibembe banini tobeta na biso na ezango normal. Mais la production net scénique boye tozela ba couvre-feu si là pour tobanda kopeta. On l'a dit tout à l'heure, Keno, va supporter bino, va songa bino par rapport à tournage à clip, difficulté au besoin dans le monde de la production, mais dans mon arrosala à peine la relation est bien à bandeko, to bengara, bobengara, musicien profane, mingi na bango na moni basali ba label entre autres Fally Ipupa, Koffi Olomide pour citer que c'est oui, contacter bangote pour moi assistance peut-être matériel ou soit financière financier plutôt basungayo par rapport pour la réalisation ya ba clip etikali. Non mais moto ya kabaka je pense pas que basenga ke kaka ba émission tango le na TV to pesa ba numéro de téléphone ntango Fally asunga kingai na apesanga mwana mbongo tana obala na ganga kite na sala ka publicité na komika na Facebook amoni na frère en tout cas je vais contribuer so motema malamu eza mutasala malamu ba forçait donc biso zana on n'est pas des mendiants toi ba mendiant to suki boya te yeso azali mais Dieu peut utiliser tout le monde tu utiliser politicien musicien nani tant que le beka na TV wa ezali poto exciter bato baye bake musala ezosenga mbongo mais moto akosimbama ndeye moto abengaka. Voilà, donc on peut sa numéro tout à l'heure où il y a un kaza capable de reçoit biso poto si ça ba clip wana abengi biso. Et ça la onde nini so vandi non je parle de Fally l'autre fois na mutuka moi vidéo moi sala ki azo yemanzembo ngai moseka je ne sais pas ce qui au talarango pe azo yemango pena profondément et puis emporter vraiment azo yembango tango mona ki yango sala ki onde ni te to sola kana ye abenga ki penga ye abi mutu na nzambe na sayelo moko boye oyibi nzembo ngo za rappel ya bisote ezaka nzembo nzambe c'est l'inspiration de Dieu. Ce qui a se retrouvé qui dans nzembo wana, je ne sais pas qu'est-ce qui lui avait touché dans la nzembo wana pour ayembango. C'est une sémence où il s'est mamé na katnae. Tam sous conversion na yeto décision na ya kusala musique nzambe kuta na nzembo wana ibi wapi. Donc là on a koloba moto na moto ala tanae ngana komisa ka nzambe parce que ce qui était abstrait est commis concret. Ce qui était à l'intérieur est commis au bénéfice du peuple de Dieu. Voilà. Moi c'est kawana za kana kacha motema. Et bimi na disque lelo Fally a sepeli nango. Asali pe moi ba duplex na ya yembi. Gloire à Dieu. Ndenge mona papa oyemba yemba pense mama tunga na mati nangomba. Gloire à Dieu. Tout le monde a nzembo batu mingi yemba nzembo batu bima panza mari misa mingi ba interpréter même na ba cri. Donc je crois que bayebi pourquoi biso to yembela kinzambe bango bazo yembela mokili na bango bazo yembela nature mais ceux qui bazo ko associer nzambe quelque part bazo reconnaître que ndé toza boye Christ est notre Dieu nzambe azana bon moy so mutayembi nzembo nzambe bongo je ne peux que encourager pour nangazo mona eza semence kaka semence wana un jour germer. Oui, pour terminer, parlons de la chanson prophétique que tu as dédiée à la nation et sa inspiration, et sa prophétie, tout et kaka et lié au karaboeto, et ça vraiment prophétie. Non mais c'est prophétique par rapport au dire des présidents, prophétique par rapport à la lire où vont les choses. Prophétique par rapport à 60 ans d'esclavage spirituel, je précise, au Tozalaki Nango, parce que jusque-là, notre pays est comme Kotato Lanzambe, Ndembaloyo, parce que je ne dis pas que les chrétiens sont na Congo Mbalo, les chrétiens étaient là, mais Congo, en tant que pays, a commencé à Lanzambe, en tant que Tshisekedi. Ah bon? Bon, nous sommes dans les cas. En tant que pays. Parce que le pays, c'est d'abord le président de la République.
Soko lobi boye papa José na Olexango te soko lobi boye d'une part tomonaki pe na bokonzi ya kala basangisaki basali na Nzambe bakutanisaki bino mais seke ezalaki nango likolo toloba basangisaka basali na Nzambe babondelaka mpo na mboka baefora basali na Nzambe toboya yango te basali na Nzambe bamesana kosambela bongo comprendre hein? C'est leur travail de prier. Mais le pays ne peut pas laisser seulement le fardeau au serviteur de Dieu. Le pays lui-même doit être impliqué dans ma cam. Non. Non. Wana bo sala bo servir Nzambe nini. Na auto le pays et comme ko sambela banda fatia ye ngana lobi bongo ça n'engage que moi parce que nazo mona na ba institution politique et continue à prier discours ya Congo ko le kabongo te soki Christ a continue à katite ba ko clôturer discours à République te soki ba bi que Dieu bénisse le Congo a pamboli le Congo te ou bien s'il dit quelque chose qui est un verset biblique pour na ko appuyer discours là non je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas du fanatisme. Nous avons souffert ici, papa. Le pasteur a souffert. Représentant légal de tout ça, que je salue, que je loue leur effort. Il nous appelait chaque fois dans le stade. Président. Président, c'est vrai, mais le président Sambelité. Président continue la prière. Président a participé à la prière. Il faut le président a participé à la prière. Voilà la particularité de Chilombo Antoine. Ermo yo rappelé maramba tunde baloba amsu pona yo. Ande batomzo mutu so vandabi. So bat ba Hollande amsu monsieur baloba. Ah mais ba musicien zaka ndenge na bango hein. Non. Toi ndenge moko te Kabila zalaki ya tuloba iboy. Nga loba iboy te tam Kabila zalaki. Je ne me retrouvais pas on a ko balanga te. Eza ngoli so bando ke no kutana kuna rien bando se retrouver raté. Na kenda kapete. Ngana na kenda rencontre moko te Kabila benga ngape na kenda te. Na betande na libala na ye ya civil. Tozaka na ba frère ale moloto to betana libala na ye. Andora libala na ye na zo invitation ya président Kabila te. Même si je na zo ki invitation. Batuno super bazoki invitation na bi merci bazoki ba invitation. Ba kenda ki po na tango suko pesa idée. Moi j'avais voulu baza na capacité à quoi associer Kabila na Losambo. Tu vois? Tant à Bandego Lubakazata na 14 personnes tout autour naé ou bien il n'avait pas 15 personnes tout autour naé apport na bino ezalaki nini? Non ngaza politicien te. Par rapport que non moi ndenge to sale la Nzambe amsus moi vision moko boye Nzamba ko la ako leka na nzela na yo pona ko talisa pe makambo mboka omoni ngai ce qui s'assemble se ressemble nga sali ka nzembo moko akaka na sali ya Congo nouveau le cola mon président a l'aspect spirituel tout le monde en a qui parce qu'à mon avis, il vraiment ma casse. Et il n'a pas passé ça comme ça. À salut toi mon angai. Et puis il m'a parlé comme ça, mon président. Tu vois? Donc ça y est, ceux qui écoutent, ils ont écouté, écouté. Et puis là, quand on a aussi un peu pas nan. Bon, le Kélangana qui écoute un président, écoute un indien. Soit à a 14 personnes, alors à remarquer que entourage est malamté. C'est de lui maintenant à ça le fort là quand nini akoko benga ta bato souci ba sala nzambe ba sala ta prière pour ko la pesa e bato. Tu vois, moi je n'accuse pas le régime de Kabila, je n'accuse pas ça. Nazo sala pe comparaison à ta moko te mais souci nga ezali kaka banda na bota matilelo, c'est mon opinion. Batikanga la liberté, je suis libre, je suis un Congolais, je suis libre et surtout que je suis chrétien. Je me suis retrouvé avec le président Félix Antoine. Naïebité, ce qui a changé un jour. Naïebité, ce qui a la mascarade, c'est un président, je ne sais pas. Mais tout ce qu'il est en train de dire dans sa bouche, je me retrouve dans ça. Et je ne peux pas penser à mal de lui. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne peut pas soupçonner le mal.
le courage, j'ai l'amour avec lui, envers lui plutôt, et je vois ce qu'il est en train de dire dans sa bouche, comment il est en train d'associer mon Jésus na problème à Congo, tout ce que nous sommes. Oui, président, il est au Sénégal, c'est d'abord, na comme penza, tout le monde comme le soutien à la prière, banda kaka pesa mboke panzambe. Et deuxièmement, quand on a bien sur la consultation, tu sais ce qu'il a dit? Abi bande qu'on a bien bino pour bosunga bosunga ngai. Dans la besoin de ça la gouvernement union sacrée. Mais na lembi eskanza. Ma munyo so nga sala malamu na mboka na zozwa ba croc en jambe. Congolais ne yakulinga makamande ngwana. Oyebise ke no nani na sala lobolamu mais mutao kale yotaye wana. Nga nga sombolo voiture ta muta peksa na sombolo voiture yana to zakina pena na ville na monoli yo voiture tala muta peksa yo linge o sepela ozomona promesa tant ba présenter biso na ke bonheur na biso eza na batu moko bazo arrêter yango mutu nyonso akena na consultation a esa président katango na ebité na ite soki mutu ko wangana ba ebiso loko ndengo na oloba keno tika kaka na ebité FCC ba yini bino ba shadari ba nemi ba yini ba moni pena keno pour na bonheur na ye eza bien sera yininga pour son bonheur de mère comprendre que je suis son frère moi je suis sumsala nzambe nga za au milieu du village to biso tozo loba on n'est pas tout à la partie pritée mais nous encourageons ce qui est bon mukolo pe fatia ko bebisa et qui n'est plus ce qu'il est to soutenir et soutenir na otika pour na kolinga jamais ko soutenir mutu mo bo ponkola zwanga mabe jamais ceux qui nous soutenir parce que nous voyons qu'il est dans les bons mamozo qui est déjà bien un pasteur un président entouré par le pasteur pasteur Ben Bazakuna le président prie le matin le président suit le soir avant de dormir avant d'aller dans son bureau il prie partout c'est un chrétien entouré par des pasteurs même ma conseiller juridique naïe le pasteur mon évêque mon évangéliste nani Peter Kazadi c'est un pasteur n'a qu'à moi qui a Moussa Nzambe bien sûr je conseille juridique quand même c'est un serviteur de Dieu na moni banderole et le nani pasteur Peter Kazadi non mais Peter Kazadi ga moko mais c'est un pasteur mais président Zabeni béni à côté de lui, juriste et pasteur. Ça prouve que gloire ya Nzambe na mboka oyo elinge sa musa nango. Biloko boye bande konangai. Tu es un chrétien et au vandi pe o tongangai. Olobi ko mondenga zana lo koso mute salaye. C'est bon frère. C'est bon de koloba. Ngakuna zu ngata moya koloba. Mais yo lo barate. Qu'est-ce que toi tu as déjà dit? Et tu as déjà encouragé le président en tant que chrétien parce qu'il est notre frère. Alors voilà, pour ne pas tout traîner dans le Makambona Mingi, que Banda Congo et Banda Congo et bimi na indépendance spirituelle, Banda Fatiaye, Banda Topesi sous Congo et Zoami na maboko ya Yesu abolongo li bakisi nyonso abibanda lelo Kongo komi yangai asimbi yango yo monite eloko moko boyesu ba auto telemisa kuna na bandal soko ya formation soko eloko nini wana oyiki bana bandal babuki yango bisika batumbi yango babuki yango ici na mboko bakisi renye soute batumbi yango babuko ici yango na ebite ba formation na ba ko tiango air nini batonso baloba monolithe yango ebimi nde ko bima yango moko ce qui est bimi ekufi siko biso to koisi yango sera te bimi na kimkimbate que to koisa parce que la terre ici c'est une terre bénie ce n'est pas une terre de formation ce n'est pas une terre de abattoir kisi voilà na zolo bala te venir dans le bar kisi et au régner les sous na Congo te erreur ya bato akisi ba yebite ke mokonzi mboka se apesi Congo na maboko ya Nzambe yango ne erreur ba osala parce que quand Dieu prend la chose à main mon frère Dieu est fidèle tu le bagina ye assis-toi sur le trône et règne à maître absolu ah papa Christ a régné à maître absolu yo formation ko bimana mboko osani Nzamba ko sisite batu bako kata ngo bako kwisa ate bimi susu na kwe moko boy toko tumbango ate eko kwe ati bako lemba ce pays c'est pas le pays des francs-maçons ce n'est pas le pays abakis voilà ce que j'ai dit et je le dis tout haut parce que j'ai Christ à moi je parle en tant qu'un ambassadeur de Jésus un frère chrétien qui craint Dieu et qui a besoin de son pays et qui soutient le christianisme na kati ya mboka na biso.
Merci beaucoup, frère José Nzita. C'est par ici, Silisa vraiment nayo. Je ne sais pas s'il y a un message particulier, peut-être dans la Tuniote ou Koloba, na Bandeko Bazolanda Biso. Non, mais quand tu n'as été, Zaka Kotip, Saba diaspora, Bandeko Nyonso, Mokili Mobimba, un regard sur le pays. A Tozolia Fashawarma, oyo basali soki ya mundele soki na États-Unis wapi bwaka misu na mboka. La Bible dit prie pour ton pays car ton bonheur en dépend. Biso tozolo bana biso hein. Nous appelons tout le monde ya kobondela pona mboka. Arrête koloba mabe pona mboka. Arrêtez kobeta lisu lisolo na mboka oyo. Arrêtez. Mboko eza mboka maudite. Mboko eza mboka ba franc-maçon te, mboko eza mboka kisi te, mboko eza mboka nzambe. Arrêtez. Tango lamuki na tongo zalani na ba habitude ya kopambola mboka na yo. Seigneur, bénis mon pays. N'est-ce pas ba maman no bazali awo? N'est-ce pas ba koko no bazali awo? Et si ce pays est stabilisé, yo pe kuna na poto kozala stable. Moi yo tindaka mingi ezate. Koto tozolia na biso bien. Et nous croyons qu'avec l'état des droits et notre président Félix Antoine Tshilombo, nous irons jusqu'au bout et ce pays va se développer. Croyez-moi frère, qui vivra verra, à moins que mais je sais. Lokola Yesu azali awa déjà. Lokola Yesu ndaza maître ya Congo. Lokola Yesu si azu contrôle la mbokoyo. Qui vivra verra. Merci beaucoup à tout le fidèle internaute de Feza RDC. C'est par ici que nous mettons un point final pour cette émission et merci à vous de nous avoir fait confiance pour suivre nos différentes émissions. Quant à moi, je tiens à vous dire toujours merci. On se retrouve au prochain numéro. Ciao.